bakoyebisa bango ke wana eza kope nanga nga na kataka bao babotaka mais nga na ndimaka kaka mwana après 9 mois parce que na koyeba soki nga pena mutu naza auteur compositeur ya mwana wana donc faut mwana non elonga mwana ah oui na futelaki ye ba loyer ba maternité mais la suite na monaki nanu mwana te sikolo kwa na moni mwana donc na kozonga na kopesa ye mbongo c'est vrai na salaki yango mais na wanganaki po ya lingaki avant mwana bima azwa lupango azwa nini azaki trop pressé vraiment maintenant tu as des pressions na téléphone vu que au PC babilo ko na tout pour que cheval blanc est batté donc na yebisaki ke nga kope na salaka mère ayebi alingaka nde to remplir pour moni ba marque tabo soki tabule alandaki kaka na tete mama wa bana na ye alinga komona bana ebele tembele ba Yusufa banani babotami te donc nga ndenge nazali nga nalandaka lokolo bakulutu donc ndenge nazosala boye na obimisa pe maître Gims na ngai donc yango moni na botaka na obimisa pe premier ministre na bamaki oyo na betaka wana bamumi donc tout ekoya ma belle, j'espère qu'ils ont un problème sur internet ou éviter sur les années parce que jusqu'à présent dans une open éclaircissement dans côté donc on a un peu coupé sa biso éclaircissement dans yo moko fi na plateau na biso ya remonter de télévision il y a quoi entre toi et Fivette Mayamba? Fivette Mayamba azana no faux chéri parce que abudanga na composa verbe aimer na kataye abuda tango boy ngana lobi me yo ko boyanga te c'est impossible. Ete na ba qualité na ngai ya koboyanga te. Ah bon? Ngasi na zo ba momi oyo ba bima ba dauphine. Ba sali miss ba ju deuxième troisième na kata bango. Mais ya ko kana bango na nini? Ya mutu aza munene ndenge wana mafuta ndenge wana. Aza mwesho mundela ko linga te. Peut-être abanga ki yo za ramta bezo bimine ko filmer ya biloko abanga ki yangwana. Ben non, d'abord faut ndima nano après aloba nanga soki image ezali effacée. Mais alobi non na suka pe non. Alonga na monango keza mystique yango na lobaka ye faut la banduta yango alingaki na monate mais tout ça na problème était ezaka problème pour aboyanga mais vieux balobi oza mutu mabe il paraît que nongo bana ko sala ba production ba théâtre les ka ba comédien ebelé mais ezakop douane pour lingina chao na scène principale il faut na katayo biloko non eza normal ngaza obsédé sexuel ngana cause la te boye journée mi manakata momite fona kata ba momi plus rien ce de besoin sima ba comédien tu ba théâtre oyo produira c'est sur le cas bango en tout cas ceux qui baza 175 na kata bango ba yo siko ozo ba ozo kamwa yo moko est-ce que ba filma kango chaque jour mais na ebiso ke na kata bango soko tali na ba palais na bango tala bana na bango il y a des enfants qui me ressemblent à moi ba pakula ba père na ba père ou bazala bango na ba palais mais ce sont mes enfants moi ngamona kengela ka bango mais ngana zana ba kombo ba comédien mo je n'espère pas que oleka bango netinan oleka si la bisab oui ah bon oui oleka xil péchant oui oh obosa ne retourna bongo mama kalunga pour les kai na les kai wana va bala to déjà bali ouais na lobi awa mwasi ya mutu azalaka te yo soko ye ofunguli makolonga na nyati soko eboza mwasi ya batu ko yate eza musala pour yo zwa quelque chose il faut opesa douane donc faut céder